bino so bozili bako Rolanda correcteur News TV na ngonga oyo ngara Chula Caramel na vraiment na songo makasi ko retrouver bino lisusu une fois de plus na pe bosala nga vraiment kitoko wa pipo bali na sona tindela bino botala ka bo partage ka pe bo sabonaka na rolemba te ko sabino ke boye bisa bato mosusu ba s'abonner massivement na correcteur News TV en tout cas nga wa bino Chula Caramel na pe sibino ba mbote belé place boza lelo to ko beta bongo masolo et actualité ya mboka vraiment tout ça masolo et belé eza sur eza basé sur l'actualité ya mboka na bwele tout ça na moko ya moyimboka o uti bongo libanda ya mboka na Chine eza place a Evraka on a benga ka président na donc président Sampar Chimbombo nde to kosola na lelo a uti en direct ya Chine alobaki soki a komi elo ka liboso a rolekana na correcteur News TV abisa biso basongoni na nango nini o ya kuti na mboka pe point de vue na ye par rapport à l'actualité de mboka eza nini elongo na Serge Loamba na Naomi Samba to solola nandeko Sampar Chimbombo nasa déjà ko kende ko zoyer nengaza ko ya présent na ngai outi en direct ya Chine présent Sampar Chimbombo azali moko ya bayi de pes donc président parlementaire debout il y a eu de pes na Chine donc aza ko représenter de pes na mboka ya Chine na boyende lelo lokwa lobaki ko kitana ye na Kinshasa ezabe ko kitana directement aya ko beta bongo lisolo na correcteur News TV donc bino so boyebi correcteur News TV et ya kawana encre correcteur na ngonde lelo akota encre correcteur wapi président na président Sampar Chimbombo nazo représenter IDPS na kati ya Chine donc so bomoniye c'est que bomoni Chine mobimba président na Sampar Chimbombo bonsoir président en tout cas félicitations soyez le bienvenu. Soyez les bienvenus na katia Kinshasa mboka na yo président Sampar en tout cas na makasa ko ya ko yambayo na biki outi Chine très fatigué déjà l'invité aux élites tout est au paiement au lieu les canaux na correcteur News TV en tout cas mbote madame Rachel président Sampar na za vraiment na makasa o yambayo tokende malembe en tout cas, nous avons vraiment un makasi Royambayo présent Sampar par le Sampar Chimbombo. En tout cas, soyez le bienvenu na Congo mboka na yo. Osali mikolo belé libanda ya mboka. Bande robalandi naza bongo liboso ya président Sampar Chimbombo. Hier azali bongo président ya parlementaire debout ya UDPS. On azali ko représenter UDPS na kati ya Chine. Ba lobiso kaza na Chine, UDPS bombo ezali représenté par azo représenter peuple congolais mobimba. To kobetane lelo lisolo actualité de l'heure l'actualité ya mboka ezali nini aumeli libana ya mboka oyo ye atikaki na sima na oyo akuti abetela biso apesa biso ba point de vue na ye na ba impression na ye président Sampar Chimbombo ozalaki libanda ya mboka oye ba actualité za ebele mambo ebele sami na sima na yo totala nanu na sima na yo lelo oyo tozana 65 membres na ministère ya Iluka Mbawazali premier ministre ya mboka na biso oyo président apesa ki mukumba ya ko engager gouvernement na ye na kati ya gouvernement ya Lukamba tomoni bongo bande oyo bazalaka na régime ya Kalantango ya Kabila bazongi soto zuma exemple tomoni bongo Steve Mbikai tomoni lisusu Roberwa baza ebele bazongi na kati ya ministère ya Lukamba na ministère oyo ezali bongo vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors point de vue na kozala nini komona batu wana kozonga est-ce que bakozala mesure ya ko travailler selon vision ya chef de l'État vision ya chef de l'État zali ko honorer mot d'ordre il y a le peuple d'abord likanisi kozala nango ya komona bandeko oyo bazala kala bazonga na ministère na gouvernement oyo na mutuna otuningai nazana esengo makasi omoni musala oyo Jean-Marc Kabunda salaki na CG na biso Augustin Kabuyi nazo féliciter bango makasi puisque biso tozaki na majorité te yango babundaki premièrement to sala mariage wana po to luka moyen ya ko travailler pour le peuple d'abord c'est ça l'essentiel batu mususu ba comprendre te musala o Jean-Marc Kabunda asalaki na Augustin Kabuyi biso opposition tozui pouvoir toza penza famille présidentielle mais toza na majorité te
il a fallu tout ça. Il a fallu tout le kabato bazana majorité, tous à la unité moko, tout travailler pour la population. C'est ça, Yango nous a félicité président Nabiso Fachi pour Aza Josué. Na kombo mususu tozo benga ye Nelson Mandela Junior. À rassembler, il y a les peuples d'abord. Moi, je suis président fédéral de la Chine, dans la Baïna de la Chine. Au moins, sagesse, il y a président Félix. Et ça, le sagesse, il y a Salomon. Batu ya bisika na bisika, bautaki ba pays, nandenge po bayoko tala, bayoko mona Salomon, na sagesse nini oye asalike, mwana oye akufi, na mwana oye abomoyi. Donc, a posé question na maman oyo kolo mwana oyo akufaki olingi tosali na lobi no bazwa mwana oyo aza na bomoi bakata ye biso nyonso to perdre yango sagesse ya président na biso Fachi eza lokolo ya Salomon tango Salomon yoki ke no mama oyo koma pa azolinga baboma na oyo aza na bomoi ba perdre bango nyonso seke mwana oyo aza mwana na ye te nde yango moni biso opposition na IDPS toza na majorité te selon constitution na biso président Fachi azo tambola na kati ya constitution alandi lokolo ya héros na biso national que son âme repose en paix. Donc tango na tanga kombo ya héros na biso na yokaka penza mawa na kati ya motema il a fallu posana lela pona nini. Moi, je suis opérateur économique. Tant que nous sommes à Kinshasa, Azo Pesanga conseille que les jours IDPS au pouvoir, vous allez voir. Batuebele Bakobandagoya na permanence na biso awa. Batuebele Bakoya na ba fédération nyonso okomona makambu eko changer na ndenge. Ça sampa na kati yote mutu ngo za pesa ba conseil wana ezana ni poto yo tangi kombote to koyeba ndenge ni. Héros national. Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi. Yemoko donc kolo makambu. Donc de l'autre part le malheur est bon. Yango zomona tozubo konzilelo. Président Fachi azubo konzi. Président Sonalandio Malam yo répondre le bi malgré ba ministre o bazako sala msala kala na gouvernement o yuti koleka ba yeli sous na gouvernement sika ya ndeko ilunga ilukamba ba ko travailler na vision ya chef de l'état. Mais ce qui te bi total na no moi muke liboso. Vision chef de l'État ezali que les lois enseignement et comme enseignement de base et comme la gratuité bana ba futali ba parents ba futali sous ta et le comme côté ni 100 francs ni 10 francs ba nakata ba école les alaka na ba taxe moko bazako binga taxe kibuta ezali sous-souté examen l'état so bana basali examen l'état ko récupérer ba bulletin na bango to ba diplôme na bango ezali sous na mbongo mon côté bazo futa mais gratuité enseignement c'est comme si apparemment comme on a ça pourquoi bazo respecter mibego ya chef de l'état te pour tant yo lobi que non coalition wana ezali malamu ozo sepela na musala oyo Jean-Marc Kabunda sali sali que non ibango bayokani bakomi moko mais kotala lelo enseignement primaire de base ezali sous ndenge président de la République alobaki alobaki le première année primaire tina 7e na 8e ezala gratuit mais toi comme on a lelo yo ministre Willy Bakonga waza ministre enseignement primaire na professionnel et EPSP en sigle à lobby enseignement gratuité enseignement ça peut dépendre na 7e na 8e te ezaka de première à 6e alors est-ce que wana ezalité que bazako respecter vraiment vision chef de l'état te au moins merci beaucoup maman Rachel Namutuna nayo président Fachi aza yango na tuko yebiso aza rassembler yemoko nde aza commandant suprême alobaki déjà que gratuitement il y a enseignement c'est partout Congo mobimba mutu moko kolongola
azate mutumoko ya kobakisa azate oya akomeka na ndenge bazoloba bilobele wana même nazolobele même ambongo yo ambongo alobaki na cher que il a fallu président Félix a s'annoncer que professeur Yasuka a dans $350 mais pensez na yo eza lokole ya président Fachite yo koko na penser que oyebisa au créer donc division au créer mabé na ba professeur mais vision ya président Félix et koko zalake professeur nyonso a touché salaire et même il y a député national même il y a ministre puisque bango bato bazo ko orienter baza ko enseigner bana na biso ofele bana na biso bazo zo mayele à partir ya ba professeur na ba époque ya kale kuna soki maître aleki na nzela un professeur soki azoleka na nzela okomona mama na yo yebisi yo ke maître na bino yo wana azoleka na nzela mais yo oza na chambre obimili bande po pesi ye bonjour oso comprendre nde yango esika tozokende na président Fachi tozokende malembe même président na biso ai alobaki nini tozokende na bango nyonso tozolongola mabe ya corruption malembe nde yango ozomona gratuitement ya enseignement respecté apparemment respecté oyo ko respecté biso nyonso tokokomele ye na bureau na ye oyo na cabinet na ye tokobenga na ye pour la minute droit de l'homme ezo sala msala premier ministre yebisaki bango nini na ko annoncer te po liste oyo boye nango eza inachevé pona nini alobaki likamwana publiquement monde entier elandaki yango président Sampa Chimbombo uti loba olobi nyonso eza bonne uniforme mais so to bito sungana ndeko Serge Luamba sunga biso na mtota na vidéo wana président yimo katala na vidéo wana soki nyonso eza bonne uniforme est-ce que vidéo na bala mkeba ko belela parce que tozo mona bongo grève ya ba enseignant ezala kuna na est ezala awa ma preuve ezali Serge Luamba la biso na vidéo wana bana ndenge nini baza ko senga batanga classe po bazotanga te so bakei banda tongo ti 12h bazotanga te lundi à samedi bazotanga te nyonso wana point ba professeur basali grève. Les directeurs disent comme ça même qu'il allait nous donner les tests de niveau, mais il n'a pas de papier. Il attend que le gouvernement qui puisse le donner. On a fait un mois, on n'étudie pas. C'est moi la définition de cours. Aucune idée. Président Sampa Outi Olanda on moni ndenge bana bazobelela bana balobi nous voulons étudier ozomona bana babeleli balobi nous voulons étudier ozomona teke non gratuité enseignement ils a respecté parce que ministre et enseignement primaire secondaire professionnel Willy Bakonga c'est comme si aza ko respecter mibeko ya chef de l'état et apparemment bon na sepeli mingi na mutuna na yo oyebi nazoyebisa yo ete omoni soki ezalaka respecté te même président sortant aza donc na problème na bato na ye baministre nyonso wana bakoexécute makambo nyonso président Félix alobi enseignement eza gratuitement c'est partout donc baoyo bazo-respecte te kala te tozobimela bango na terrain na babiro na bango tokobenga na bango et puis oyoki même Kabila apesi bato na ye pourcentage combien 95%. ayebisi bango nini bosalisi ngai faut ça fait j'ai dirigé depuis ça fait 18 ans na réussir te mais tala nanu siko Fachi pas même une année pas même une année je vous dis pas même une année puisque il nous reste 4 mois pour une année mais pas même une année mais réussite il y a enseignement scolaire réussite déjà puisque bana bazotango fele batebele bakena babanga bazo récupérer bambongo na bango eza bongo grève te grève ndenge za salama on moni bililiti eza omoni kaka ndenge na utiko yebiso ke même ambongo utiko teya na cher donc azoko créer tribal moko na CC biso bilole ambongo biso nyonso toyebi oui abe ambongo awa
ntango nazoloba ngai nazalaki na messe na ye nalandaki ndenge azoloba. Il a fallu président Félix a s'annoncer que le professeur Yasuka a touché autant d'argent. Est-ce que un évangéliste a koloba bongo? Est-ce que etali te ya tali maté na yete? Donc azo débordé. Alors yango ngai nazoloba boy. Gratuitement ya enseignement eza penza et respecté. Oyo azo ko respecté te toko bimeleye na ba bureau na ye na biso toza ebele toza lisusu IDPS na reste toza déjà mutu moko toko benga na bango kalete. Président, merci de nous répondre biso na motuna na biso wana kasi autour le bas le président AI a sali mosala moko ya malamu lelo to moni bongo ba jeune ya UDPS mingi bazali ba ministre so totali bongo to moni ministre ya tourisme to moni vice ministre ya finance et puis toyoki li solo kuna na kati ya UDPS sa cloche balobi li solo à 70% ezo yinda kuna to ebiteli li solo à 70% o ezandengeni li solo à 70% eza respecté puisque UDPS batnyonso baza batu ya UDPS tous les ministres ba mandaté bango na UDPS bagoniye te bango kutu bagoniye ndengeni soko bagoniye akolega na IDPS te puisque bango ndenge bazawane IDPS azana bango na babiro na bango na bakabine na bango IDPS azawane joye akoloba ndenge nini soki 70% on ba respecter te nini ekoma bako respecter tozozela président Félix soki aye okomona ndenge bakomandate batu nyonso IDPS azana batu ebele faut ba travailler ba investisseur bazoya aw il faut bazala na bana IDPS po ezali susu IDPS te tokomi mutu moko ezali susu cash na FCC non toza déjà mutu moko tous les ministres bako respecter eza problème ya kobanga te yango nazo senga ba jeunesse na biso que bozala patient kalaté bozolia bozo travailler même nga na Chine tozo mona ba jeunesse ne bozo travailler makasi kolega ba mikolo ba komi na retraite mais bozala patient vous allez travailler sans exception avec notre président Fachi tala nanu le kamususu bakomi ko réclamer ye na tourno oya sali bakomi ko réclamer ye na Cameroun po bazoye na sagesse na ye ba récupérer ye mais batindele biso ba Sénat na parlement biloko nyonso ya mabe wana ba poubelle na bango wana batindele biso aw mais je me souviens un jour soki batu ya Mali soki ba malien wana babande koloba na Congo tokotindela bango soki nani Ali abongo ya bango wana Ali bongo soki Ali bongo wana batindele biso ye aya kozala président na biso awa na Congo puisque biso tolingi bapaya mais na moment oyo tala ndenge Nzambe asungi biso bango bakomi siko na ba pays na ba donc côté na bango bakomi ko réclamer président na biso yemo wa kende ko sunga bango na ba passe oyo bango bazanango président na oki olobi mingi olobi tipe lisolo ya déplacement ya président de la République démocratique du Congo président Fachi balobi Fachi Béton asali bongo 2 semaines na libanda ya mboka est-ce que toki bongo bato opposition baza ko critiquer balobi libanda ya mboka ya président ndinga asali mikolo ebele kotisi moi marquant na kati ya trésor public et puis nini oyo ya malonga oyo ya sali oyo kobima na ye implicite ni koti na kati mboka bon ngai nazo koyebisa yo boy oyebi na bidie na biso etikalaki penza tango tozalaki na gouvernement ya oyo sortant bidie na biso ezalaki moins maintenant na sorti na ye bamususu bakomi koloba 58 sorties 50 sorties ezala 60 sorties ezala 59 sorties mais
azo sala ba sorti wana pona mwana ya Congo a se retrouver musala e kota ao ba investisseur ba kota ao biso nyonso même na ba pays international esika tozali toya na batu wana baya ko investir na mboka na biso. C'est ça sorti ya président na biso Faci. Sorti na ye eza ko emporter un plus talabanga mondial. Balobini toko soutenir président Félix na makamnyo so asali na ba enseignement gratuit. Tala Belgique ba s'ingénier na buzoba o ba yebike no to sala ki mabe to sala ki donc makambo mabe na temps o ya Genève bango na ba fayulu ba sengi président Félix alimbisa bango. Bango moko basengi alimbisa bango. Pourquoi ça? Pour bamoni sagesse oyo président Félix azanango. Aza président mwana mboka azo bima po mwana mboka nyonso a se retrouver nde yango moni biso nyonso tokomi na ba passeport na biso na ba pays international passeport eza na valeur na minute eza la aéroport na biso eza na ba aéroport mususu tozo bima tozo kota sans problème so ka batali passeport congolais donc calme eza nango. Alors bakomi ko respecter biso tozo kende petit à petit eza te lelo so ko bali mwasi nde lelo mwasi na kozwazemi lobi nde ko non ezalaka malemba selon nazo ko se revenir na meeting moko Jean-Marc Alobaki ata Kabila tokolongole mbangu teme tozolongole malembe batu na ye wana tozolongola bango malembe lelo tozana 23%. Zéro 2023 ekozala te élection ezate po tala na Chine bango bazana président en vie pona nini économie na bango eza stable bon toke na élection koluka nini bana na biso bakomi kotanga o efele biso yoko yako yebisi biso ko senga ekoki toke na élection te toko benga ne puisque bana na biso ngai ndenga na zabo na zana bana ebele bazotanga ofele 5 enfants bazotanga ofele siko ozomona ke na place na bandoko futa ba mbongo ebele me bana wana bazotanga ofele siko yoko yako yebisa ngai ke toke na élection senga ekoki pona ke ndoko pona nani aussi longtemps tozana Faci azana ni mwana muke aza jeune talaga ndenge na yewa Faci Beton président balobi projet et budget 2019 et 2020 pardon et ça bon on a 7 milliards ba congolais ba tout mo ki mabe balobi so ki projet mais ko na assemblée nationale ba ko télé ma ba sala ba marche libanda est-ce que ndenge nini mboke ko tamba na projet ya budget o ezana 7 milliards de dollars et pourtant gratuité enseignement ya mo réseau dans le budget il y a environ 3 milliards de dollars et au suka bonne au moni les gambe ya budget nde ezosala mboka na biso. Premièrement ngai moko na utuko yebisa yo awo bandeko na biso bachibala tango bakendeki awa na ba lesanga bonganga batika biso na budget ezalaki combien mais ye moko Faci sans gouvernement mais budget mati même 7 milliards wana disons 7 milliards wana eza budget tozanango sur place mais ye moko Faci muto bandeko ko travailler mais na ba sorti ti tokomi na niveau wana zelo soki ina neko on estimer combien ba 12 milliards ba 15 milliards yango ozomona na zoe biso ke kala te muto ko yele biso likambo 2023 ekoki toke yo ko ya opposition ni ko ya boyo opposition ezali soutien fayu la zenti tuna ye omoni ndenga na zola ye nani tuna ye ke oyebi président Sampaio ya Chine oyebi mokolo babeteki yo na limete na marche na yo ya suka muto memaka yo na président na biso ai Jean-Marc Kabund kotike biro na ista ngayo ayebi ndenga zabo akoyeba ke no ngai nani yango kasi ye fayulu wana ozolo bawana asalini akimaki mbangu bapataki mbangu mais muto asigné
que n'a fait pour la population, c'était Jean-Marc Kabunda. Moi, j'étais là à la permanence. Ceux qui ne comprennent bien le bim la manche, bitube mara makasi, fallu la qui manque comme tatikala Jean-Marc Kabunda. C'est-à-dire Jean-Marc Kabunda est soldat du peuple, fallu la soldat du peuple. Oui, yango zomana zebisio te na sepeli mingi na mutuna yo mama Rachel. Ce que tu as na Jean-Marc Kabunda te. Umani bachi balawan, ba olenga ngo bango nyoswana, ba traite. Batuwana ngai nazo sepela makasi na président nabiso héros national papa Etienne Tshisekedi avandaki na batu mabe me bakokaki yete batu mabe yango banani ba olenga ngoi ba tulokola bangwanda oyebi ngwanda tango président nabiso Tshisekedi akendaki kotala Mobutu na Maroc. Mobutu ayebisi ke no elombe mobali batu nyonso bakimi ngai seulement yo mutu ye kotala ngai apesi ye lingenda ke tango ozozonga ozobokonzi ngwanda alobi no osali mabe okopesi ye bokonzi te biso tokozala ridicule le même ngwanda ozoyoka wana yango nazoyebisi omoni pouvoir oyo tozwi eza nzambe ye moko atali amoni sagesse oyo eza na kati ya président Fachi. Ngwanda alobaki na Moïse. Tango Moïse azoyokana na ba kabila te. Alobaki ye na ye ke aza Soriano. C'est une injure. Tango monike Moïse azongi na kabila bakomi oyokana abengi mwana mboka. Merci président pour la ressource qui ça ligne yo osimbi penza parce que zala quitté au sali mikolo belé na Chine donc oye na Kinshasa oye na mboka na yo Congo alors par rapport à l'actualité yo kuti nini yo simi pe ba peuple congolais base la nini oyo ko lebela bango. Premièrement la jeunesse nazo saluer bango nyonso na simbi eloko moko ezaboye boze la ba mandater tout. Basi gouvernement essaie bimi bazo travailler bozela ba cabinet nyonso ezala en bonne uniforme tokolia tokotonda tozala na patience Congo mobimba bozala na patience bisika biso tozo donc ezala na deuxième okomona ba jeune bazo travailler ba jeune fille bazawana ba garçon bazawana donc misale donc eza ebele bomitungisa te nde conseil o ngana zwaka epa ya héros na biso papa Etienne ayebisangaki mokolo IDPS akozwa pouvoir vous allez voir batu mususu bakobanda kotala Congo na fenêtre lokolo général o eza na aéroport wana lelo azomona Congo eza na fenêtre ba mususu bakokangama bauti ko réclamer bango na États-Unis ye moko azo réclamer bango mais na motema malamu ya président na biso Fachi azoloba ke non le peuple d'abord. Merci président Sampa balobi Sampa Chimbombo moi mbote batasuka batuna yo ya Chine batayi de pes o pe bazali bana mboka babi musu bazana Allemagne moi mbote na bango. Oh, nazo pesa bandeko nanga nyonso bazana Orlando bazana donc na hôtel de midi na Belgique na Pullman na Espagne bili nyonso donc na France na Londres na Belgique ba oyo baza côté ya Genève nazo pesa bili nyonso mbote mais ngai oyo muto bozalaki na ye na Genève wana naza déjà na Kinshasa pour naye ko soutenir gouvernement na biso elongo moko to travailler pour na mboka na biso kende liboso talaka ba pays ya batu ba mboka mopaya bazoko maltraiter biso maintenant nzamba asungi biso ndenge na lopoto balobaka tous les jours n'est pas dimanche mais lelo mboka na biso tozana esengo to yeu awa na sepeli makasi bambote belé bawo nyonso bazana Hong Kong bawo bazana Chine
Merci président, en tout cas on a confirmé biso que on était pendant banda Chine pour bango tout basi ba hier mala bango donc ba hier ma pena Serge Lwamba na mi samba na moni cordon na ngai l'ambassadeur aza déjà liboso na biso. Merci na bino so bozili bokaka kolanda biso lelo balobi merci na papa Serge Kusanika balobi merci lisusu na mon boss Yves Mavambo balobi papa Motema Pembe merci na bino bozali belé merci na Léa Omba balobi ndeli passe Rachou la caramel de yé merci na garçon sexy balobi l'homme intègre na lembaté ko balobi Serge Lwamba nde makambo donc yé so moni donc balobi bien on aura le numéro za na CO on a besoin de fête on a besoin de filmer anniversaire mariage telo mokoto basa lo cérémonie za kitoko bengo mona Serge Lwamba en personne donc mona Rachou la caramel en personne mona Naomi Samba en personne merci l'équipe technique mobimba ya correcteur news TV to tinde no balien bota yo muto zo tala sikoyo tango tali kozala égoïste te tindela ba mususu donc partager yango pe senga na bango ba s'abonner pour correcteur news TV et beta rande lisolo donc ya na encre correcteur l'autre solaki nande ko sans parti mbombo ici botika la toujours kitaka babi correct toujours